Tongo Liziba TV, Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Malade Nazanango, douleur au Nayokaka, eleki ya mwasi ya robota. Ah oui. Et je ne dormais pas. Moufoukoulou Nazan Moutamukilité. Ah bon? Ah, Moutamukilité. Mais le lobby c'est la polémique, il y a lobby comme si prophète le rôle anza. Na lobby na yenga po na ngai pipina na modèle na komi oyo azota la ngai po talanga. Eza musenzo ya zoloba. Moufoukoulou Nazan Nzambe. Ah? Ngai pipina na lobby Nzambe. Ah. Mais comment je suis comme ça? Bota ngai. Na beauté zongi. Ouais, le bien la beauté. Bota la bien de se gagner. Vous savez que la maladie en fait. Oh, mais quand on a un problème ya foi. Il fallait balongolanga foi bachanga ya sika. OK. Tu comprends? Donc pas cancer non? C'est ça. OK. Donc il fallait balongolango bachanga ya sika. Lekinanga. Nazo benga prophète Emmanuel Dodi azo tala ba message na date il me répond pas na sili ki nazui téléphone. Mais soit ici Emmanuel Dodi netike na sina mona yi. On va combiner ba message. Nazo tika ba message vocal azo répondre azo tala. Le best on a yebite que ça pipila mtazo komela eto ndengeni. Boyebi ana musala moko peut-être bato bazo kadisa ki le mufukulula moningai Azan Nzambe, Aningani a Telemi, a bougé, a Tchenga, c'est fait. Je peux dire 30 secondes. Na yoki na Ningani. Bakumbira lisusu, papa Raphaël, la maman Aimé, Zonga, na kumbi mutuka na yoki. L'air les autres Zonga. Les autres ont net l'air na yakite. OK. Yala lobi ici là. Oh Azan Nzambe. Ya awa batindani ba congolais boyo ka soni te boya Amen boyo ka soni te musenzi mutazoloba dukola mufukulula lubilo kende na meka soki na kokufa kasi na kufela na ngela. Mais est-ce que vous avez pété au temps de l'église mususu kende déjà avant? Non, je n'ai pas piétiné nulle part. On s'enferme qui non mais batu oyo ya motema malamu ya moko ya to ba prière ba osambela yo. Un jour moi na nga mbali alobi papa Téléma qui répond, na téléma qui na lobaki mokile yokaki. Mais bato ba sollicita ki ngai yaka na église telle na boya koyamba appel ou monto abenga na église moko mais ya lobi ya pipina na kotikoti. Nazana monto moko soko okei soki abeti yo c'est fait donc panzali donc awe baby eidi na lobi na ya longo kuna mamba lukuta. Na sali 8 mois ndeko na ngai atika ngai te aza mwana mukonzi munene dans le temps ata bozolo bona mwana mwasi Anne Marie Nzimbi aza mwana ya Nzimbi général ya lere ya Mobutu donc na mboko oyo koko lingana te bana ba millionnaire. FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Awa ntamina na ebi tusiko shuka kolonzo ngo ikomi bwendeni awa ka place makiemba ba yibinga mbongo nanda makama mbongo sala ngo awa na mona keza ka lobi na yo tuino sa nini o eza chance transfert ndina piemba onyeso de nanda agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa sur avenue Victoire numéro A40 dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo neke tozala baboye agence na bino ya sur FBT et commune adresse ya sur à Lubumbashi sur l'avenue Chef Katanga numéro 5 au centre-ville, au Lualaba dans la ville de Kolwezi. Ba vérité dans les questions, hein? Congo Liziba, bonjour Kevin. Voilà, Congo Liziba partout le monde entier. La message à la biso et le président Toyo Nanda Congo Toyo Kaka. Tout le monde a rabisika va dire France c'est ça les marapenza awa. Oyo Toyo Marabatuli to rolo ba pe mambebele toujours awa. La biga ba partager ba ta la biso président mamrolo ba penze zali parce que ba lo baramingi mais biso moto côté vraiment. En fait Emmanuel Dodi, idée na ezani mbali bonsoir Kevin. Nga na yebu na commune de A. Ah bon?
avec le frère Covid aye le la biso ba boni na biso pe susu ba conseil jusqu'au temps la biso on va faire ba problème surtout ba sida ba cancer makambo bébé les autres c'est mon pas prophète Emmanuel dit ah Isaac likambo c'est fait na mona ngo déjà témoignage c'est belé pas ça na biso Sandraline na ba beauté on dit maté maman le comment ça vraiment que vie à mon penser changer donc au côté avec que biso pe vie na biso ko changer grâce à Emmanuel prophète Emmanuel aussi qui n'a abonné ni sur la Congo Lizibia TV pour continuer à la biso pour partager émission pour tous yamba vraiment battre au bout qui tembe au bas qui vraiment ébélé que et simba qui te que basa qui baje au basa qui va vendre tant que ngale que tu muto tembe siko na il faut to yoka bango to sola parce que babi bolo ba trotter sur le nom makambote si ah to sur la pe makambo vous en a moko ya biso mécène oye bosepe la de makasi obotala yi oya edape batebele oya to ko bela penza j'espère que to toza pe azabe na ndeko na ye toza pe na Sandra Ali na sœur Sandra oyo toza atre sur la plus ebele na kati ya chaîne na biso fimbu na fimbu aussi que Afrique elengi aussi que na Congo Liziba TV to pe se va inviter na biso mbote bonjour papa Jean-Pierre Pipina bonjour Sendi ya diamant moyena lo babingi ezate ba oyo ba yebingai bayebi ke eza Jean-Pierre Pipina nyangala $4 musenzi ya diamant ngai yeyo enchere ya nos eza nga eza photocopie te ya musenzi oyo JB alelaka mukulu Salvatore donc alelaka musenzi eza nga. Merci beaucoup d'inviter na banda Kirit. Directement, tu commences. Je pense que Batouaza est belé dans le plateau. Mais on a pena na téléma pas Jean-Pierre Pipina. Au Batba, on a partout dans le monde. Tout le monde a qui ba image est circulé dans les réseaux sociaux. Surtout dans Combo, il y a prophète Emmanuel Dodi. Surtout dans Combo, il y a Jean-Pierre Pipina. Au Batouba redouté que Jean-Pierre Pipina a une maladie. Que Jean-Pierre Pipina lelo a bongi a commis a zone normale. Donc on a premièrement Batba on a partout dans le monde. On expliquer biso. Jean-Pierre Pipina a se retrouvé qui na ministère oyo comment ni pour ça que comment awa ni ne sala qui que lelo Jean-Pierre Pipina a comment oyo aza lelo en fait. Bon, merci mingi bande konanga. Na lina expliquer bino. Ngai Jean-Pierre Pipina na beli mingi na Canada. Na sali na hôpital 6 mois. Na perdre 27 kilos. J'étais vraiment squelette vivant. L'air Nathalie gauche droite. Na lobino soki na lobina vanda kaka awa. Na mindele malade ko déranger mais na zonga na mboka. Peut-être pas na biso na ko solution. Au biso ba africain Nzambe alingaka biso mingi. Na zwi mwana na ngai ya mobali ya liboso Marc Olivier Pipina. Mon fils, token pas na biso. Peut-être na rozonga normal. Madame Andimi, toya, tomati avion toye awa, tokomi. Mutu nyonso akomona ngai azolela. Nini, oye bembe nini ngalobi. Ebangisi ngai moyena yamba bato eza te un jour. Na bengi muninga nanga moko aya kotala nga epananga poto solo la makambo privé et tali ata maladie. Alors l'air muninga yepe a moninga ngala za motema makasité directement na fondre pour atuninga mais nini ukondi bobe nini ngala lobi là muninga ngonde Didi Kinwani non ouais za muninga Didi Kinwani o batu nyonso bayebi ezali muninga o to sali na ye musala toute notre vie biso to bandi ko lukambo to abana mike to ke dangola to bandi mbujima et après mbujima elere musala est diminué to bendani biso nyonso ba chacho ba Didi Kidwani ba Claude Dinanga ba Philippe Swabantu to lobino to benda na Angola pero na Angola ezali mulangi ya bière ba peso libana enkara na ko expliquer ba to po ba comprendre ko to te outil biso diamant to sala ki cité parce que diamant Bangolais, il y a période où on a guerre. Donc, nous avons des diamants. Les gens qui sont menés marchandises ont changé. Ils ont payé au diamant. Dès que tu profites de la connaissance, tu as gagné un peu de temps. Tu as gagné un peu de gardant un petit lélo. Tu as gagné un peu de temps. Et Zakak? Nous sommes millionnaires.
Tiliwa. Ok. Ça fait 40 ans dans Zaranambongo. Ah bon? Nazu yango na 17 ans, za mwana na botamanga moko. Dans Zaranande côté ba parents ba kufa. Alors na gardembo nanga. Tilelo na ba mapango. Na poto na zavana kana mon fléri. Soko yepananga peut-être au ndibate. Na zavaze ya Kofi, ya Chacho na mwana ya Mokonzi. Expliquez-moi d'abord, même un objet qui c'est ça. Sikoyo eloko nini esali nga moko na mipesi discipline na koyamba motu te lere ye asali video wana après une semaine namona bazobenganga partout mais pipi na video ozolela eza nini nani asali Didi Kinwani moninga yo ye kotala ngai nga naza maladi alors po tosolola makambo na biso privé etali te nakokobeta yango awa te parce que eza ba makambo privé. Alors lobi ochengai neti mobola moko boye tellement que na consentement na été hein. Entre temps les razo filmer nga nazo pekisa ye mais ozo filmer pona nini yo oye kotala ngai nga na kondi c'est quoi croyant que azo filmer peut-être ye moko regarder lobi ya kochango te après une semaine na mona monde entier pipi na nini ozo lele nini ouf alors ye ko sala ke un jour moi nanga mbali alobi papa telema ti répond na telema ki na lobaki mokili yokaki mais bato ba sollicitaki ngai yaka na église telle kende pa ya fulani kende na ligo tanga ba kombo te to na besoin to sala propagande te alors mais nazaki na leki nanga moko Anne-Marie Nzimbi. Maman Anne-Marie Nzimbi to pesi ngote. Alors azamwana moko donc oyo kakake teti donc na boya koyamba appel ou moto abenga na église moko mais ya lobi ya pipina na kotikoti. Nazana moto moko soki okei soki abeti yo c'est fait donc panzali donc baby eidi na lobi na ya longo kuna mamba lukuta na sali 8 mois ndeko na ngai atika ngai te aza mwana mokonzi munene dans le temps ata bozolobo na mwana mwasi Anne-Marie Nzimbi aza mwana ya Nzimbi général ya lere ya Mobutu donc na mboko oyo okokolingana te bana ba millionnaire donc basila te baza na bambongo ti lelo alors ti 8 mois na yo komona journée moko na la moki motema etindi na ela lobi na yo kaye nani Frère Pipina, s'il vous plaît, vous savez que la maladie en fait. Un problème il y a foi. Il fallait balonga foi bachanga ya sika. OK. Tu comprends? Donc pas cancer non? C'est ça. OK. Donc il fallait balonga bachanga ya sika. Donner à mon anakité hein. Pas donner bah dit mais ça coûte la fortune là. Ah ouais. Alors il faudra na zonga peut-être et pas la biso ba mufugulu bazali ba ko sala gaide. Et qu'on sala que nandimi invitation la tindi message et pas à blobi nangai nazanam nous fugulu ya batu ko bode prophète Emmanuel Dodi ya nangai soko meki o yebisa ngai na la lobi ya petite sœur tika ba blague oh te pardon na la lobi OK après 8 mois na lobi ku fosoni ko sala nini ko mona pasi donc nameka peut-être le bigo na ngai ezaba ba côté kuna. Ah oui. Après si na numéro na ye na bengi na tikele message 3-4 fois azo répondre te. Mukolomsu na télé na yebise lekinanga. Nazo benga prophète Emmanuel Dodi azo tala ba message na date il me répond pas na siliki na zui téléphone. Mais soigner ici Emmanuel Dodi netike na sina mona yi. Azo combiner ba message. Nazo tika ba message vocal azo répondre azo tala le best on a yebite que ça pipina mtazo komela eto ndengeni te boyebi ana musala moko peut-être bato bazo kalisa ki azo lekisa RDE c'est un grand homme azo salisa bato des milliers ana temps ya kosimba téléphone te. Ah oui. Peut-être bino bozo kalisa que eza fier ou nini non. Mais nous Nzambe langa touché ye na moni atali message na minuit moins abeninga pipina ezayo ngala lobi ezanga $16 yanga la kata donc
grand prêtre na yoki message na yo makambo nyonso oyo ndenge oleli epa Anne-Marie Nzimbi na yoki sikoyo asambeleli ngai c'est fait ni une minute na téléphone alobi nazopesa numéro benga apôtre Tosha asambelelo tout de suite bengi Tosha atindeli na numéro na bengi apôtre Tosha asambeleli ngai toyokani ke le lendemain naya na église nazali kotambola te makasi ya kokumba eza te bandeko botika kosakana na nzambe ko je n'étais même pas capable ya kokumba mutuka prophète lobi na ngai okokumba mutuka yaka kaka ndenge wana mais bino soki bovandaka na Kinshasa 14h 15h bosi boyebi embouteillage mais na tenir na tumaboko mike nazali tumaboko skelete eza mosenzi oyo te aganyanga na kata si tomonaki na baréseaux sociaux nazalaki skelete vivant mais nalobi non lokola mofukulula alobi nakende nameka soki nakokufa kasi nakufela na nzela mais est-ce que ozongi mpe ntango ntango ba église mosusu okende déjà avant non je n'ai pas piétiné nulle part on s'enferma non mais bato oyo ya motema malamu ya moko ya to ba prière baosambela yo boye baza na bango nakoboya te soki moto abenga mais kodéplace kokende na église ya moto kovanda les seules églises oyo nga na vandi eza awa na France motivation ni yaki yo te c'est là on est attiré vraiment telema oyo tina esika o parce que baza obenga benga bisika ebele okende te mais eloko niveau econvraki ke bibina ya awa asambela awa mais tout d'abord nauti koyebi soke naza na leki na ngai ya mwasi Anne-Marie alobi na ngai yaya oandeko na ngai nakotinda o place ya mabe te kende yo moko koyebisa ngai ok nde prophète pe lera yo kobenga ngai nde nauti kobetela bino na s'efforcer na mutuka na ye na mwana na ngai na mopanzi Marc Olivier Pipina toye na ye ti tokobi tokuti mama Aimé ayambi ngai ye moto asimbaki nga je n'étais pas capable de marcher olingi nayebi so ndenge nini mwana mama donc nazokoka kotelema te tout d'abord malade naza nango douleur oyo nayokaka elekaki ya mwasi ya kobota et je ne dormais pas pendant une année nalalaka te nayokaka douleur incroyable alors omoni na vie il faut ozala na foi soki balingi basambelela yo faut toujours kotia tembe te bazosambelela yo yo mpe faut ozala na kondima ke awa bazosambelaka na kosala nini nakobika eza teke tozoya na motema mibale kote ozopense likambo mosusu me okobika ndeni ngai nakomaki na phase ya suka des amis nayebi ke bomonaki namemaki vie Clovis awa po apie pa bika azalaki bato babombi bambongo mpo bakundaka batilaki yo déjà point mais j'étais mourant oya mona ngai te nani si va vidéo on a déjà que combien nous a déjà prêt mais j'ai perdu 27 kilos ma sœur 27 kilos engamba ya mobali neti boye banda nakuta ye na mofukululu j'ai plus de 18 kilos na même na beauté ezongi penza azala bogar beauté nyonso ekendeki nzambe na ngai batikela ngai mofukululu oyo ya kotambola na nzela mofukululu akoluka ngai mosezi leki ya yesu okokontinue na yo alors esali ke mama Aimé akoti na nga mwana na nga asimbi nga toleki tokomi na nsima directement papa Raphaël akoti ayebisi ye Pipina azali bayambi bato mosusu te directement balakisi ngai bandeko botika bablage botika bablage botika batembe na mokili eza na bato mosusu nzambe amitindi ye moko ye mpe aza nzambe be bino bozokanisa aza moto ya mokili mofukululu aza moto ya mokili te moto ya mokili te mais eloko olobi ezosala polémique ye balobi bokomi si prophète lokola nzambe nalobi na ye ngai mpo na ngai Pipina na modele nakomi oyo azotala ngai mpo tala nga eza mosenzi oyo azoloba mofukululu aza nzambe ngai Pipina nalobi anzambe mais comment je suis comme ça botala ngai na beauté ezongi oyo alengi nga na beauté botala bino nyonso bosengaki ngai nani alengi nga na beauté
napesi mwasi na nga na mosika mbote Mama Lopez Pipina na Junior Pipina na bosani bino te mobali na yo asabiki babeza te lerta na ye kokoka nzambe aza moto monene bakoya alors c'est ça alors esali ke lere mofukulula amoni ngai aza nzambe aningani atelemi abouge atienga c'est fait je peux dire 30 secondes nayoki na ningani bakumbira lisusu papa Raphaël na mama Aimé zonga nakumbi mutuka na ngai nayoki lere nazozonga nazoyoka nzoto na ngai neti lere nayaki te ya nalobi ici là oyo aza nzambe ya awa batindani bakongole boyoka soni te boya boyoka soni te mosenzi moto azoloba alors esali ke toye toke ndako na mwana nalali na butu Marco, aujourd'hui je me sens bien, tu peux aller dans ta chambre mwana na ngai aza kolala nanga kana yebisi aujourd'hui je peux dormir chérie alobi papa non ngai nalobi vas-y po azali kovanda ti 3h du matin mpona kotala ngai esali ke ye andimi te avandi na kiti ayoki ngai nazorofle mosenzi alali natikali kolala te na maladi na ngai pendant une année alors esali ke journée wana nalali nalamuka Marco atuli ngai papa comment tu sens nalobi rien. Je ne sens rien, les douleurs, c'est comme si... Ça a disparu du coup. Les douleurs, entre-temps, il faut que nous l'obis dans l'aïe. Lobby, on y a les sous. Ok. Lobby, on y a des sous. Dans le lobby, ok. Dans une sous, moi, je suis lobby naïe. Navandi. 2 minutes à côté de mon tout, 30 secondes, c'est fait, deuxième jour. Frère Pipina, balobi prophète Sambe Ramulaïté, ba prophète Suba Tuntu Mukaka, yisi, babi yeka c'est fait, balobi on les a kisi. Comment se fait Timuta le Bakaka c'est fait, Moussala Banoko Salami. Na lobi na yo na mukili. Ezana bato mususu nzamba tinda kaka po babiki sabatu. Amen. Soko bilo, soko yo za distrait. Oh, bakende ko tindika ngana kwe. Ah, ba ko tindika yo te. Ah, ezali c'est fait. Mais ce qu'on a même sous poison. Alors je l'ai côté. Alors c'est la deuxième fois à Tchégali sous. Na moni na zokumba siko na vitesse rabi. Marco il me demande papa, il y a un grand changement rabi mon grand. Nazongi bena. Et nazomona eza moto mokilité pourquoi ça la bati de bino nzambe ati de bino mutu ala nzambe ya mo ko kanisa ba blague oh boy te toke na ndako nalali moya na beta basolo biso eza te po même na ndako nazalaki te ndeti de mibali bazalaka mais esali ke na komi komi oyebi eza makambo ya famille keba wana eza basekret sino te bakoyeba makambo ebele mais zongi miyoka apôtre tosha oyo likabulino Raphaël mama yemendeli biloko alors esali ke troisième fois na ye sous mama eme ayambi nga sous na koti troisième nazongi nakomi kolia bien nakomi kozwa makasi ya kolamba biteku nazolia baposera bi o Marco biloko nakomi kolia nayebaki te ok quatrième na ye de mofukululu siko atie ngai asuka alobi c'est fait esili zonga na yo dimanche mosenzi ayeye moko na église Jean-Pierre Pipina, je pense qu'il y a une question autour de nous. Il y a biso partout dans le monde. Il y a des témoins oculaires. Il expliquer biso, éclaircir biso. Et ça là qui combien de temps il y a ressentir que changement, il y a que ça la témoignage. Et puis Dédé, il y a des gens partout dans le monde où on dit matin na changement na yo.
Batouba Rolobake, prophète Emmanuel Dodi, c'est un faux prophète. Prophète Emmanuel Dodi, a reçu la bagé moro ya mankiona. Il paraît bafute ki yo kanya kambongo mosolo. Pour que oya osala je moro boyo lo bakaka o témoigner kaka ke nabiki et tout or que le rozaki na ngote. Na on expliquer biso bena clair ça na biso clair pour ba otala biso partout dans le monde. Merci mingi monsieur le journaliste. Ngai kombo na Jean-Pierre Pipina. Awa na mboka oyo po bayemba yo. Il faut osala pauvre ou bien osala riche. Il faut osala riche. Il faut osala riche. Ngana zimboko na mwana muke. Très bien. Prophète Emmanuel Dodi. Akosala mancho na nani. Moi j'étais mourant. Ba pesa ki mongo. Ngai mbe na kobuka église. Na tongi ya sika. Na kobuka église. On a tongela basali ya nzambe nyonso oyo ya franchi ya Emmanuel Dodi na kotonga église. Ils ont un engagement sérieux, Jean-Pierre Pipina. Mais là, on m'a bonne moi. Moi, je suis un patron là. Là, aussi là. Là, il est aussi là. Je vais t'aller l'onglet, ça, mon tassi là. Hein? Même si je peux plus aller autour de l'église, là. Mon tassi là, va dans mon fléri. Parce que je suis mis ça là, il y a bambon et belé. Hein? Babi nini niye azwara rabato bae bana. Sandali nazaki ex-dansieuse ya JB bazuye Jean-Pierre Pipina Toyoka beta JB babi azwara bato JB azo préparer na bango pour que baya basala témoignage ya malamu que miracle les apo mokili comprendre que botoki na mokili bokoti kati na bonzambe siko. Tout d'abord nayebaki prophète Emmanuel Dodi. Ce que ezalaki Anne-Marie Nzibite. Mais peut-être que les gens qui font la carte en d'accord que Zamba Zaka pembeni ya même pas. La joie de vivre Zala Kinan. Même d'ailleurs les autres de la rue, même il a que vivre ma vie. On est dit que on a les pauvres. On continue le témoignage vite fait. On dit déjà les émissions de réguler les autres. On a déjà la Mukili. On a battu bazolo ba mabir sur prophète. On ça ba mes réseaux sociaux, internet, on doit finga prophète. Tout le monde peut pas prophète Ezekiel a côté mais la contredire penza lobi yo zana mutu moko ya ba science, prophète baza mutu ba science, donc yongana ba science na bino esangani pour bo sala lelo mo bo ni sa moki. Merci mingi pour la question wana. Soki batu bayebaka diamant ndenge to salaka. Ba trafiquant biso to kenda Angola o ya guerre. Guerre, c'est-à-dire idita Azo Bunda na impela. C'est-à-dire, biso, ba Congolais, Mobutu, azalai koyokana na imita. Alors, c'est-à-dire, ba Congolais, bazali na droit, bazaïrois, bazali na droit yako, kokota na Angola, ba ko déranger bangote. Angola, o biso tokeyo, tozo bambo, to garda ti lelo. Et là, ya bouteille, ya prémisse, au pesi, ba pesi, libanga, ya kara. Pour te bénir, nous avons un bon qui aux masqués na est-ce que tu as déjà la biloko un peu amitié na kotika la kosimba ki cité tout d'abord na botamanga moko pa mama nanga. OK. Mama o ya botanga ngamoko soki na simbi ki sina kufiti. Oui. Na kosimba ki sipona ça na oni. Nazala ndeko na ngaya o to luki na yembongo Philippe Chabantou. Papa Philippe que bosala na aza beau frère ya Cardozo Mwamba. Ah bon? Oui. Il y a Cardozo Mwamba. Papa Philippe, confirmé biso ba dire il y a Pipina. Il y en a eu bandi ndenge moi vite fait. Oui, Pipina, d'abord sur la combien ils apprenaient. OK. Avec les autorités, avec le prophète Dodité. Pipina c'est mon frère, on a commencé, on était trop jeunes. Bien que l'excellent mouvement était moi, j'étais à Chikapa. Un mouvement ici dans Moujimaï, on vit à Chikapa, après Chikapa. Merci. Puis on s'est retrouvés en Angola, on a évolué ensemble toutes ces années-là, on a été venu à solo. On a toujours une Pipina, des fois, on a besoin de la cuisine, on a besoin de la blague, on a besoin de tout ça. Toutes ces années, on a passé en Angola, on a toujours ensemble. Mais de l'autre côté, on a fait ce témoignage, on a fait ici. Maladie naïe. Ça m'étonnerait beaucoup. Qui pendant la période naïe maladie. Maladie naïe, moi, comme pasteur. OK. Je suis pasteur à l'église Centre Chrétien Miel. Nous avons un docteur Joseph Tichawa d'Indawake. Notre église est sur chemin de Chêne 7. 7C, dans la commune Yarena, à Suisse. Ah, OK. À Lausanne. Puis nous sommes au Canada, nous sommes en Suisse.
Et puis à chaque fois, tant qu'on a obéi la soirée, benginga, la soirée, mon moment, puis benezo bimate. Oh, qu'est-ce qui se passe, mon frère? Alors, le bandé, mon moment est bimaraté. Ah, ok. Quand on est tout ça, on a ça, on a blague, sur la benginga, on a blague, yo, tout ça qu'on sort, l'auteur, balananga, moi, c'est tout ça. Donc, on a senti que nous avons des années à rater. Et puis à un moment donné, on a un numéro, il y a Canada, il y a ça. Ça fait que le 10 juillet, surtout avec la délégation, il y a l'église, il y a le docteur Joseph Ticha, il y a un côté pour maman Olangi. Dans le téléphone, nous avons senti le pipina. Dans l'hôtel, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Pipina, tout ça, Margot, le jour où on a bien, on a oublié. Dans ce qui m'a quoi? Ah, tout ça, on a maraté. J'avais tellement aussi de soucis avec mon Angola parce que tout ça tellement trop. Famille déjà. Après, dans Angola, nous avons fertile en Angola. Je suis resté en Angola pendant une année. À chaque fois que je l'appelais Pipina, j'ai senti qu'elle était vraiment malade. Comprenez que on a grandi ensemble, on a évolué ensemble toutes ces années-là. Et puis nous avons bébé tout seul ensemble. Et à chaque fois que je lui parlais, moi, je pleurais. Et la vidéo qui circulait là, quand vous avez vu ça, je ne savais pas que Zaki m'a filmé, mais j'ai eu beaucoup de questions. Il faut répondre dans la place en Angola, tout ça. C'était pas beau à voir, quoi. C'est un grand monsieur quand même, c'est un responsable. Et c'est là qu'ils sont bien été. Mais quand on a eu la vidéo, que Pipina a témoigné, je me suis dit, mais c'est une blague ou bien? C'est comme Jésus a guéri l'aveugle né, ce qui est écrit en Jean chapitre 9. C'est que je sais et que j'étais aveugle et je vois aujourd'hui. Ouais, la réponse que cette personne a vue, pas tout n'a pas question à côté en détail. Il y a qui aveugle comment aujourd'hui aux hommes on a c'est que je sais et que j'étais aveugle et que l'homme qu'on appelle Jésus-Christ m'a guéri. Nzambe est prophète de Dieu. Amen. Lui c'est un serviteur de Dieu. Nzambe a passé de Dieu à Bikisi Nebonangaï. C'est pourquoi je me suis dit je vais aller voir si réellement à Biki l'église a prophète de Dieu. Et quand je suis arrivé Nayami passé d'Odi Nabani Olela. Oh, vraiment. Pourquoi? Parce que il a pleuré pendant, je crois, dans Pipina, en bonne santé, mon moment est bimi. Vraiment beaucoup d'émotions. Je suis pas pu. Oui. Tout le monde a mingi. Sauf beaucoup de place, tout ça là, tout ça là. Les frangins. Tout ça, tout le monde a mingi. Sauf tout ça là, tout la marabiso moko, sauf tout la mité, tout le monde a un restaurant, biso imbalé. Donc ainsi, c'est comme ça. Pasteur Philippe, on est déjà à la fin. Je sais pas, qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui nous suivent partout dans le monde entier, ceux qui doutent toujours que ici il y a des miracles qui s'opèrent et que le Dieu des prophètes Emmanuel dit, quand vous venez les dire, est en train d'opérer des miracles. Ce sont les signes du temps de la fin. L'incrédulité dans la Katia Batou. Donc on répond dans des gens le dit que c'est vraiment honteux et puis c'est pour aider Pipinaté. Et puis scénario peut qu'on s'alamate jusqu'à ce niveau-là. À mon avis Pipinaté dans Zobela. Il peut avoir raison. Ah ça la mais pour mon avis était. C'est pas pour rien. Je suis là depuis une semaine. Je viens d'arriver donc Angola. Maintenant que je vais en Europe. Donc, comme il y a Bipina, il faut que nous ayons la place au Biki. Réellement, ils ont solvé au Biki. Amen. Le dimanche, tu as solé dans le téléphone. Je suis venu sur le Kilt. Et après, tant que je suis dans le bureau, dans un j'ai senti que c'est vraiment Pipina au Naïbi. Je peux pas me retenir dans le là. Gloire à Dieu, merci beaucoup. Oui, ça à se repentir, c'est pas bien. Oui, du coup, tu lances sur les réseaux sociaux, ça, scénario, même pas jusque là. Et Dieu te pardonne seulement. Voilà. Tu repetirais la Pipina, il y a Sandra Lina. Par rapport, il y a Diro Rolobama dans les réseaux sociaux. Sandra Lina, c'est Sandra. Il y a ça de nous. Bon, pour Nangaï, tout ça est le Rolobate. Puis, mon ande te vandiawa. Fie nanga boss de boss champi Pipina. O aza pasteur ya munene. A pena église na e.
toza na kata ba franchi biso to sala témoignage à Kionate to futaka ba eva la te pona ba $20 olobi to poussa to futaka ba eva la te pona ba $20 et pas na biso à part batu ya kombo ba biki awa vie Jean-Pierre Pipina Sandra Lina ken pena pas ba miracle biki et loko zo sa ba ka pasi po biso nani to sambela Jésus comme te to sambela Jésus Christ le véritable Dieu yé penza mutu atindi prophète Emmanuel Dodi à part papa Simon Kimba on c'est le prophète Emmanuel Dodi miracle ya prophète Emmanuel Dodi zo sala makana batute ezo sala matina ba photo ezo sala matina ba photo ji photo na yo tina ndaku mpepe mabe tikali libanda moyen côté zate malade tikali libanda en plus ba l'huile na biso to teka ana église ba pozo tu na sando zo longa poso poani na pokola suba hydroquinone te na poko kupwa ko ka l'huile na biso isala nga chirurgie spirituelle les première fois que chirurgie spirituelle na zo zonga na poso ya nzambe na zo zonga na poso ya nzambe na poso ba ekobo poso ba mauvais sort poso ba démon en plus nde ba moni vie na nga Jean-Pierre Pipina na pasteur mnene ya mboko au niveau na beauté na charisme grand homme boy et c'est prophète Emmanuel Dodo akopé sa bango donc eza ba jaloux eza musala ya satana tant bazo sala ya miracle zo utana lola loko ba yé pasteur Ezekiel na vie na ena abiki sangungi te PCT pourquoi te ya quartier na bango donc il faut comme ba miracle prophète Emmanuel Dodi prophète Emmanuel Dodi nzamba tindi po na biso batamasumu nzamba tindi po na biso batamasumu. En plus, Jésus-Christ le véritable Dieu, soko tali na ndako nzamba bukaka lekecho. Abukaka biloko azalaka vraiment anolinga masumu ezala pembene. Ndenge prophète Emmanuel Dodi ayote ya biso sali, ayote ya biso ayeli biso connaissance, ayeli biso message de la vérité, totika kobo totika masumu, totika nyonso. Ezala ba pasteur moko te na église na babango bateyaka masumu. Parce que babi que so batey masumu mabonze kota te. Donc batika la biso temps na mokili eza fali pupa na bonzambe eza prophète Emmanuel Dodi la bina temps oyo mutu na tana na mokili eza fali pupa na bonzambe eza prophète Emmanuel Dodi donc yé pena mutu yo obikisa biso ne toza botoza ba disciple ya nzambe ya Jésus Christ oyo prononciation pardon omoni biso toza bato omoni biso c'est les choses omoni biso bato tambola na Jésus Christ le véritable Dieu et ça quoi prophète Emmanuel Dodi tambola na biso ce que si mi prophète Emmanuel Dodi toko katolitoi prophète Emmanuel Dodi dans son hymne c'est fait. Merci beaucoup frère Jean-Pierre Pipina, on est déjà à la fin. Je sais pas quel message vous allez interpeller aux gens oh bazo ndimaka kate oh bazo kwa kate un miracle penze zali na ebité mot de la fin on a miracle non son ndenge sala na bato pe bazana bakalo rola yozaki nango na bato bana maladie bazana bokono oyo bazo douter nanu na miracle esalami pa na yo s'il faut pesa bango message moko clé na bato tout ba Rolanda o pesa pe na bato bayebi o bazo souffrir sikoyo à travers yo peut-être ba ko ya rozolobiko. Merci mingi na mutuna bouti ko tuna ngai nazo senga monde entier na lobi na Congo ti ozala mwasi ozala mobali Emmanuel Dodi asengaka 1 franc te ezate oya o dana moi au moins $100 ala besoin te ye aza motinda donc ngai peut-être bino bo comprendre ngai te ye ngai pona ngai Emmanuel Dodi aza nzambe asobi o chetembe yaka epananga ota la santé na azalaki motire te ngai aza nzambe si parce que le nzambe tozomona nzambe à travers prophète Emmanuel ngai nazalaki na besoin bokili mpona vivre nazonga nabina la nzambe nabina kawa chaque jour soki yo otalaka omonaka ngai te okanisi naza maladi talaka dimanche nyonso komona pipi nazobina modèle nyonso parce que il faut ozala na esengo soko okoti na kati ya église omoni prophète Emmanuel Dodi moto nyonso nazosenga monde entier peuple congolais nyonso oyo nyonso aza maladi sala kaka tu ezala na makolo tambola malembe te ata okosala une semaine soko okoti kaka na porte oyo obiki. Amen. Amen. Donc boyoka na bino sonité
boya aselaka eloko te moto asalaka carême un mois sans komela ta mai nini babe sans komela sans kolia et puis soki azoloba ngai soki navandi na mopanzi na ye azoloba nazoka nzoto na ngai ezorépondre nga lobi comment nakokoma mpe neti ye nazosambela nzambe nzambe akotisanga biloko oyo ye aza nango amen otikala bino soki oza na besoin ya lare nga mosenzi na na lare yaka na okabela yo okabela yo napesa napesa identité na ngai yoyebi kaka mosenzi na diama koma kaka ngai nakopesa yo mbongo. Merci beaucoup. 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 nga nakopesa. Ah, la demande de côté belé. Nga naza mwana ya mufukululu. Naza nanu na nzambe. Mbongo pe banda nazwa yango na tongo. Donc 4 générations. Nazotuna yo, nazo répondre. Moto asila afandaka na mofleri. mokolo koya na ndako na ngai okokrake naza na mapangu naza na makampagne wana mobimba nakoteka te naza mwana mofukululu ngai mbula oyo nakobuka eglize oyo mpona sala esengo ya bandimi nyonso oyo bazolanda Emmanuel Dodi basambelaka bien nyonso tolimbisi bato ya mokili na bilobela mosenzi yeyo alors osepela mbongo nakokabela yo senenga yo nyonso nakopesa mutu nyonso oyo aza oyo mosenzi aza te mosenzi yeyo zolaka kaka la dollar soki émission na biso ti tobanda déjà émission nga mpe na témoignage kaka moke ya oloba ti babenge so tosala émission nazala ndimaka biloko ya sande ezala kaka oleka andima ete video namonaki yo na tv no namoi lelo parce que différence eza mpenza olimbaka Emmanuel prophète Emmanuel Dodi alimbisanga aza nzambe na ndima na nga te aza nzambe soki ye etye tembe na Emmanuel Dodi ngai mosenzi yeyo nzambe apambola yo botika na bino botika kose compare na Emmanuel Dodi ye nayebi te na kati na ye eza ye te aza nzambe donc tolimbisi bino me mosenzi yeyo ozomona mosenzi Nyangalakata yeyo na augmenté na 15 kilos dans moins de 1 mois et pas Emmanuel Dodi. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'à la fin, fidèles internautes. Balandi ya Fimbu na Fimbu ya Congo, Engi ya Congo Lizibatu. N'hésitez pas, ministère des Affranchis 6e Révolution numéro 817. Et je salue procureur Raphaël, Maman Aimé, Maman Nicole Feza, Maman Jessica Tenge. Vous étiez tellement nombreux. Et salut encore notre maman Oazakana Régie, Maman Sophie Jimbi, Pasteur Gédéon Sekanel, Pasteur Tocha, tous les affranchis du monde entier. On vous aime beaucoup. Numéro 817, 6e Révolution. On se dit à bientôt. Congo Liziba TV, pour plus d'actualités, abonnez-vous.